Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Bandeko botala bino moko nini maladi eza komata mama étoile se komata mama étoile akutani na souffrance ya makasi po ta ya monene bozomona oyo na lokolo na ye tozoyeba te soki euti wapi tosunga baartiste na bino na bapriere. Mama étoile esali combien de jours po tawa? Une semaine. Nzambe asunga. Bandeko botala bino moko nini maladi eza komata mama étoile se komata mama étoile akutani na souffrance ya makasi po ta ya monene bozomona oyo na lokolo na ye tozoyeba te soki euti wapi tosunga baartiste na bino na bapriere. Mama étoile esali combien de jours po tawa? Une semaine. Nzambe asunga. Bandeko botala bino moko nini maladi eza komata mama étoile se komata mama étoile akutani na souffrance ya makasi po ta ya monene bozomona oyo na lokolo na ye tozoyeba te soki euti wapi tosunga baartiste na bino na bapriere. Mama étoile esali combien de jours po tawa? Une semaine. Nzambe asunga. Bandeko botala bino moko nini maladi eza komata mama étoile se komata mama étoile akutani na souffrance ya makasi po ta ya monene bozomona oyo na lokolo na ye tozoyeba te soki euti wapi tosunga baartiste na bino na bapriere. Mama étoile esali combien de jours po tawa? Une semaine. Nzambe asunga. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo. Maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso. Tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement Nabiso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo
okozala jamais déçu. Merci. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ay ezali na ndenge na yo mwane. Occasion, la champagne là. Occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Bateau c'est pour mon à bailler pour le cadeau de maman. Maman maman les choses pour la champagne. Oh voilà la mille qui a la mille. La bidon, c'est vieux, vous voulez la moi. Ouais, babi bana poto bien souvent yango net ebisaki bino ya tombola. Toza pena awa na yemo grand pote même mama bidor ambiance ezoleka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni par ailleurs chez mama Bijou Bidor. Toujours na Inter. Toza toujours na matonge awana komi ya kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abie zalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Et faut vendre on très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne faut ça là. Toza na ba isileti la cadette awa. Toza na ba belo veut dire que eza oinda. La référence. J'étais Zali. J'étais tout ça qui est comme un voilà, il y a qu'à rouler la tête. Moi, on avait terminé dans la bière. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi que za koyinda batu babandi kolia vedi que na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe aye mère na boni olia na ce pays olie di mère ona mona Sylvia merci bena vanini